Depuis la libération du sénateur Jean-Pierre Bemba, les données politiques du côté de l'opposition ont changé. Avant la dite libération, Félix Tshisekedi était en pole position pour les élections présidentielles. Pour faire le point à ce sujet, Guy Michaud Wanzo, la bouche autorisée de Félix Tshisekedi, sera mon invité ce samedi 30 juin 2018 de 13h30 à 15h30. Samedi 30 juin 2018, émission Le Rendez-vous avec le Patriote Ekoleka exceptionnellement à partir à 13h30 puis 15h30 pour la Coupe du Monde. Donc Guy Michaud Wanzo, la bouche autorisée, il y a Félix Tshisekedi à cause de la invité Nanga pour tout solo la makambo ya IDPS, tout solo la makambo président Félix Tshisekedi, tout solo la paix n'engi ba donné échangé depuis libération, il y a sénateur Jean-Pierre Bemba. Donc Bozangate samedi 30 juin de 13h30 à 15h30 Benga na 01 64 38 54 68 pour nous poser la question nabino na Guy Michaud Wanzo, la bouche autorisée de Félix Tshisekedi. Rendez-vous avec le patriote avec César Ngadi Kleboa. Salut, salut mesdames et messieurs, vous êtes en direct sur la MNG Radio émission Rendez-vous avec le patriote. Rendez-vous avec le patriote. Ndengito annonça qui biso nabino to s'annonça qui semaine oyo samedi 30 juin mukolo ya indépendance ya mboka na biso toko ya mbela bino Guy Michaud, la bouche autorisée de Félix Tshisekedi. Azali nabiso awa na kanisi bato bazolanda biso na live bazali ko mona yango. Donc Guy Michaud toujours comme moi retard mukie bobi que Coupe du Monde ezali na sima na biso awa, donc on a toujours comme moi retard mukie, mais excuse mais tout c'est comme moi excuse na bato bazolanda biso o pesa bato nanu mbote po baye ba quand même que Guy Michaud azali awa. Ouais, mbote mingi na bandeko na biso mboka Congo pe na mokili mobimba na pesi bino mbote mingi na sepe na mingi na ne nazomona bato bazokota pona kolanda biso pona basango na biso ya mboka esalinga esengo mingi bika makambo mboka na biso photo télé baka. Merci. Ok, donc Guy Michaud, avant de continuer, tout le monde va partager, tout le continuer koyoka loyembo où il y a combattant engagé Boké Chouayambo. Ezali où il y a Boké Chouayambo, mais Ezali Olivier Chimanga toyoka quitter le pouvoir. Boko banda kolanda émission na bino masolo ya mikolo e kozala présenter na nga moko Chanceline Mpembo kitoko tina kati papa mama bolongola bana liboso ya télévision boko to la bango ba télécommande boko to bango na ba chambre pour ezali masolo etali mikolo en tout cas bokanga ba fenêtre bokanga ba porte pour bino moko bozala besoin ya kolanda ngai Chanceline Mpembo kitoko tina kati sentiment où ils en a quatre na biso so to ki kati koti poyoka sentiment de kaka biso ko la libolo ki toko donc inde surtout ba mama bozoka ba déception mingi na kati ya mabala na bino omuno olali na mobali okima ozo mwasi musuli bana bino mpe ba tonton oyo bozalaka na ba makata mikie nazoyebisa bino nga mpe nakopesa bino stratégie mosusu oyo kosepelisa mpe mwasi pas comprendre
sentiment mobali ezalaka na kati. Sentiment mobali ezalaka na kati mama. Atonuna na yo kati na yo so eza kitoko likolo mobali akokota okima te. Bolanda ngai bozana sembo en tout cas bosepela makasi oyo napesi bino eza avant goût mais nayebi ke na olia bolanda ngai. Bandeko Nabiso, donc minute ezali penza ebele te parce que toujours qui retard to ki bo ketchwa ya mbondenge azali ko panza makambo ya Congo o ezali ko pesa biso nyoso tout pasime to ebike. Le peuple finit toujours par gagner, donc toko gagner yango, donc Kabila ako longwa ako kende ako pakatamba nguna ba ninga na enjo nyoso tout gimisho oyebi to banda de jambangu na moni bato belé ba koti Rex Kazadi Olivier donc Joe Malumalu Dani Bokombe Tsunami bato belé basi ba koti Jimmy Mukelenge les grands producteurs oyebi ke soki mboka ebongi yepe musala na ye ya musique ekozala bien donc Dekos Mukoko na Bruxelles batu ebele déjà bakoti donc téléphone pezali ko loba déjà awa donc to websaki na benga biso wazabanga abenga biso donc Gimisho donc to loba déjà nanu omoni émission ndenge zalaka avant to banda donc mutu asalaka lecture na ye na makambo mboka yo Gimisho oyebi ndenge zalaki Kanambe alias Kabila il fallait longwa il y a 2 ans longwa te ba prolonger ki mbalo ba prolonger te mais azo continuer ko kumba biso azo laksa biso azo inaugurer ba place belé pour na laksa biso que ceux qui atabo lobby hein yé azalika kamokonji donc après to vandaki to moni Katumbi azalaki na Kamwali Bosso après makambo bimé belé ba nationalité ba passeport ezate Félix aye apusi Félix ba comme vers la fin ba bandoyo kanabacha mutumoko azala liboso bemba bimi donc makambo comme belé donc nanyo surtout wana Gimisho wanzo analyse na yezanini. Bon, analyse zanga papa César eza pona ke ba to boni soki to tia ba division te ba Katumbi ba Chepembenyo ba non ouais Félix non mais ozali kambo analyse zanga zali photo eza analyse pona mboka eza ka pona fe mboka ndenge tozo kende makambo eza ndenge nini pona mboka makambo eza ko senga unité opposition il faut pas Congo eza mboka moko eza munene toza à peu près na 60 millions d'habitants mboka ne toza na 90 millions d'habitants nde toza mboka zo senga opposition moko ezala unité ya la soudé bayokana na ndenge ke baluka babimisa Kanambe na pouvoir soki ba opposition eza makasi to bimisa Kanambe mais soki toza na ba question to diviser mutu saliboy eza bien te opposition faisala soudé ba omoni communauté internationale so ba moni ko opposition oyo eza soudé to ko ça la transition sans Kabila to organiser élection na biso ba sali enrôlement na tranquille pas de problème pas de machine ya tricherie mais siko makambo eza ndenge nini yozolo basangana donc mais ba opposant on ba poni mutu moko te donc Félix Tshisekedi azali Katumbi alobi azozonga kalate to moni mbemba bimia wa donc yo eza ndenge ni solution na yo lobi basangana est-ce que c'est facile pour basangana? Oui eza facile pour so ba objectif de bango to ezali départ ya Kabila ezali po bakuta na bango tout eza nango facile fo bakuta na basolola baluka nanu babimisa nanu Kabila na pouvoir après ndetio to tikali toyeba ke batu tout pour ndeto préparer élection moko ezala malamu oya ko gagner abongisa mboka soki tozolo nanu ke auto partager bo non il faut opposer nyonso auto ebiko azana souci ya mboka basangani sika moko ezala mais yo siko pona yo donc ceux qui bo opposer basangani bakoki ko pona nani yo ndongo zo monana bah je réponse c'est yebani na kanisi mais réponse yebani te po mutu na batu chaque parti bana candidat na bango ozo comprendre neto za bopoto na ezalo na yo pona yo candidat au moni penza ke hein il penza c'est bon na neti biso na ide peto na candidat so président Félix
Ozo comprendre ba parti le comment ébélé opposition mais pour l'instant to lukana nous to bango moko temps ba kusangana ba ba mutu nini oyo akozala to tchai place wana alors on est to za boto kana opposition za la ini pour to ka départ ya nanu ya Kabila na moment mukio Kabila tikali nango to zala nanu boyoka ni po to za bien sûr to zo ga to ko tia mutu to ko mina ko wela ezana bien te to sangana nanu to kana départ ya solution ya Kabila pour mboka ezala bien. Ok, donc yo lobby kaka donc basangana mutu o yo zana na mutu aponate donner tu yo za la bouche autorisée il y a Félix donc so pe ba poni Félix c'était ça peut problème te na lobby neto za boya soki lelo nga candidat na candidat na Félix déjà présent Félix na boité mais pour l'instant mboka nanu ezana ba parti politique to opposition to sangana to ebana ndenge nini na to bengana okanda makende nanu donc élection na décembre pour na wana nanu te élection ezate élection na wana mambalo kutaba élection na so ezaki na élection lelo Kabila banga ba pona dauphin na bango za mambalo kutaba wana bazo sala eza mambalo kutaba élection ezate to lukana opposition ba kanga ba sanga bazala ini ba bunda poka départ ya Kabila papa bazo souffrir to papa. Ok, donc tous on a un mouton dans la ligne, donc il faut le bagage ma casse parce qu'on parlait en abisso awa, exactement boulot. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur Wazabanga. Oui, monsieur Wazabanga, donc Tozali Koyokayo. Bonjour, monsieur Guy Michel Labouche, autorisé de Fati. Oui, Azo Kayoloba. Ok, il y a une question concernant ma question publiée. Est-ce que tu sais que dit à Bolinga Kosala, na gouvernement, il y a Jean-Pierre Bemba, parce que nous sommes comment on dirait Jean-Pierre Bemba, l'intérêt la maçonnerie, que Félix, tu sais que dit à Bolinga Kosala, le gouvernement n'a eu comme État un ministre bouillé, quelconque. Deuxième question, il est depuis Fati à l'Obaïké, à Kozala candidat président, et IDPS n'a pas voté qui est président de la Bango. Nous avons des programmes na yote, nous avons pas ni basala quand on peut si programme, on peut si peu, là mon solo, Kozala na chantier où ils ont phare, ton programme où ils ont phare, et puis par mon solo à Kozala Wapi. Dernière question. Le monde qui est opposant Nabiso, accompagnateur, donc comment les Makoumou d'abord, au lieu le peuple d'abord, les Makoumou d'abord. Il y a l'Amérique, il y a la partie, pardon, à côté au Nyonso, on a des pressions par le Bélabango. Alors, ce qui le Fati a commis la Kibokunzi, il y a un peu à à cause de la dictée, à cause de la communauté internationale ou pas. Est-ce que Congo Penza et Salaka responsable, il y a des faits ce qu'a voulu Sabiso, analyse la 4 questions et bonne journée. Ok, donc merci. Donc Guy Michaud Hollandi ou eza fervent auditeur na biso waza banga benga biso na Hollande na lingi pena profiter pour na koyebisa batu misusu ke ba téléphone ndenge benga ka awa tricage ezalité to favorisera pe mutu mokote donc il faut koyeba kaka air nini olingi obenga donc so musu omoni ke tozane ti boy vide ozo benga le musu occupé le musu bozo kuta na bino tant bozali ko benga donc téléphone ngai na ko rolexa mutu en priorité te donc il faut koyeba ndenge nini ya ko benga pour okota na émission Guy Michaud Anjo na kanisi Hollandi wazabanga ta ezali kama na sepa na téléphone. Première question alobi que est-ce que Félix Tshisekedi lelo soki bemba azulem sous pouvoir, est-ce que Félix Tshisekedi akoko ndima asala na beba bon ne toza boye makambo tozo moni makambo na tout à l'heure na hotel kolobake makambo ya kocha mutu boya zwa boye ne yana kati na ba candidat lelo ba ebele ozo comprendre ba candidat ba lelo ba zebele ngana koloba nenda na koloba teke mbamo pona na moni mbemba gagner te na idée mbemba te
Vous comprenez? Nous tous avons tout tiré dans ma côte, il y a retiré la bateau, avantage au candidat, il y a gagné au stade, tout le monde a idée wana. Pour nous analyse, tout le monde a idée wana. Donc yo boule couteau, on a gagné, on a salam yo il fonde. Kanambe alongwanano après makambo masima mambo oza ba distraction ya rotuna mutu yo tozolo kana kabila longwa yo zo rotuna ngaso mbemba kanye ozo ko patala wone za ndimo malonga te papa ya question mo bien te tunanga ina le pas objectif na biso dali départ ya kabila tolongana na dictature na colonisation ba rwandais après to ya ba mama wana question na ba kombe maso gagner ba sala non ba to za mama ne sa te to zela na kanama longwa basarole batu malamu après ce que tu es bani qui n'a gagné l'élection. Vous comprenez? C'est pas question de bel musuza lobby que donc Félix programme n'est to yebité il faut aller bana programme naie programme mango donc to yebité donc au présent doit comme ka présent ka bo. Omoni to za boya toujours bana transition sa Kabila. Omoni même président ba kenetan muta poser candidature tant à ça la campagne naie n'a pas ça bato programme naie. Vous comprenez? Nan président Félix a posé dans la qui a auto-posé dans la candidature na inante. Nan élection na ne bandité. Yo comme le badia programme au dictateur qu'on a longa programme té. Nan longa na place té. Yo bani autour na programme. Et ça ya le oza na mbongo té, oza na mbongo to zo bagé, mo na ozo mbongo na rolia na osomba lipo munene. Ozo comprendre. Mais aux boulets déjà, tant aux ambons, il faut bouler au lien de mais quand c'est un lobby qui est tous c'est la nous départ na biso zananu objectif na biso zali départ ya Kanam tout le monde la colonisation ba Rwandais ba te belé na monde ozo sélection les Kambois ba idée ba question na soit longo lelo ba Rwandais mboka évoluer na siècle est lelo to zali mboka c'est évoluer té mboka to za biso to za l'échec na monde alors bino bozo tout na makambo programme ni ba osala programme zali au départ au moment où il est mutasa longo bino mo tika boye bakebo siko to sala to bongsa mboka ozo comprendre ndena ngana bi question na o na sai pona na tuna yango wana mais à lobby soupe bon lelo Félix azali banda donc to yebi bo poser belé soko azumu kuwa avandeli après commune aye kozwa ba makambo libanda bazo dicter ba makambo est-ce que Félix ezandenga na te mais bazo tout non parce que vous avez la bouche autorisée Félix au monde tout ça lelo RDC yo ko ya ko diriger ça sur RDC à Kanate vous comprenez so ba pesio lelo ba pesio bokonzi il faut ça la musala bato ba recépler so sali musala te pression yo ko zwa yo moko ko mona makambo vous comprenez na sibino boso unité so mona bo président Félix so ka zaki président moko ya ba aventure pour pression azui na IDPS azwa pression makasi yango sali ba congrès yango congrès salami na IDPS bani pourtant to voter na IDPS to za sir na ye to za na président Félix vous comprenez alors net to za na to bi ka sa aventure te yo ka si parti munene lokola parti les plus populaires na lokola na Congo za IDPS alors net to za boto na président na biso to chaka mutu moko boya ko mindre ba ya mfuka non IDPS ezali pas d'abord le peuple d'abord au synonyme au sinon ba bi tirer la biso que le peuple d'abord net to za boya il y a musali na peuple président Félix aza pona sima peuple a aider des peuples ozo comprendre nyoso ya tozolo au peuple ya lobelaka yango ya sala ozo comprendre. Ok, donc makambo ya epesi ka moi polémique mukie Guy Michaud tant to sala plébiscité to banja on lelote to lobaka la bouche autorisée de Félix Tshisekedi ba msusu pe ba bengi ngai ba o mendenge nini ye est-ce que donc le loto profiter ndenge monsieur Zaboy Guy Michaud Wanzo donc yondeng ozali koloba boye ozali donc la bouche autorisée de Félix Tshisekedi donc expliquer dans le bateau parce que bateau ba benga be o mendenge nini DPS Guy Michaud kutu na DPS biso to yebiete ya azala ndenge nini ya koloba ya azala la bouche autorisée ya Félix Tshisekedi tete yo répondre na mon gérer téléphone omoni biso ba congolais omoni lelo nde toza biso to asima ya président Félix na kolanda bato te mutu oya bengi na ebie ko mutu abengi te ozo comprendre pour mutu abengi wana za na IDPS te so mutu abengi yo pena za na conscience za na souci ya IDPS a robenga yo te o za na souci président Félix a robenga tuna mambo wana te o seke mutu abenga ki wana za na IDPS te yo za membre IDPS yo za pour kaka Félix ben yo za na président oza na président ya IDPS oza na ozo comprendre yo net oza bobiso oza président na IDPS oza na makambo musu non président Félix c'est notre boss ozo comprendre yo boss na biso président Félix yo zolo bananga ke na sana IDPS yo makambo to mona ngana
au fond ça mu yomo na nga grand boss yomo nebo yomo ebi ko mwana boss na nga o mu yomo na nga na ye ma muto sala na ye so benga na bobo ke lo ke yasa na ide bori ide pesa na sa ouais ide pesa mais au moins lem suba tumusu tokolo balem suba tumusu ya sécurité bazawa na lem susu azalrane na musalim aye ko sala ka sécurité mais makambo ya parti on est aliété donc les autres ont profité au mugi micho eza politique eza makambo sensible au ndeki to sala mukili mu bezolanda biso donc Guy Michaud, c'est la bouche autorisée de Félix Tshisekedi. Nenga zolo babouye, président Félix ayokaka ayebi parce que c'est pas la première fois. Antoine babengangate balobake non Guy Michaud allegakate. Donc c'est ça. Donc batubatika retourna wana Guy Michaud, c'est la bouche autorisée de Félix Tshisekedi. Papa, au monde tout ça botoko mana ba mouchoir, na ba mouchard na ba taba anel mouchoir ko benga yo. Po ba au moins na blende tout ça na parti wana. Ba traite pe bazale belé. Vous comprenez? Au moins union ni marque mutoka chiba la retrahi vous comprenez? Au moins ni maba mutoka badi banga retrahi vous comprenez? Tondi mate to rondi ma ke mutoka mubaki ako ke no kutana kabila zo ba ke na ke kutana na nini nga privé vous comprenez? Alors ndeto saboye bato mutako bengo na IDPS lelo bazate IDPS lelo boss na biso c'est président Félix vous comprenez? C'est lui qui dirige le IDPS. Hier mutazo de bisom to chai wana bisom to zo bunde pona courage d'être au PC force mutakolo ba yo Guy Michaud yo la bouté so alo batene nyoso to sa nyoso présent ça la pona biso conseil au présent pesa biso courage au présent pesa biso to le capoto loba espoir wa chara biso na pona IDPS so ki yete lelo ba IDPS existe raté yango to sa bo to sa na simana yi o ya ko bengo bongo wana zo luka problème attention donc Guy Michaud avant to zo maman na o maman mo za na téléphone yo Guy Michaud donc yo souci na ezali ya mboka ou bien souci na ezali uniquement président Félix Tshisekedi na IDPS bazwa pouvoir donc yo souci eza mboka obeka yo ya IDPS na ça bo souci na ngai po mon IDPS eza parti mo rebundi 36 ans ya réalité na biso tozo bunda ozo comprendre pour le roi basenga ya le roi bato basenga indépendance yanga na senga ke na IDPS diriger na Congo mukolo moko motema na ngekita. Vous comprenez? Tu peux sa chance soit que IDPS est dirigé. Donc pour nous il diriger bien. Il diriger IDPS est diriger. Vous comprenez? Neto zabo tu as la chance de couper na président moko ya bien. Azama boko pembe président Félix, il y a un autre chose tu peux sa chance. Vous comprenez? OK, donc j'ai tout longolana maman na ligne après nazonga na question. Allô? Allô? Oui, bonjour. Ma question, je m'appelle Legendre. Oui? Non, donc tous en a respect, hein, opposé qu'à question mais qu'on fingate, muto abengite afingite alobi alembi abi Félix Azali na passeport belge, atangate à salana noté loko morote, donc Congo est un royaume te. Ndenge nini yo zali koloba makamba Félix olingi Félix comme président de la République. Nalobi na babé un passeport belge c'est ça. Omoni mambalo omoni mambalo omoni mamba congolais lokuta. Vous comprenez? Félix, au moment où nous sommes témoins, grand frère n'a pas tangana président Félix Natumba. Vous comprenez? Mouta tangana Tumba za nécessaire. Eza wana eza baba. Au moment où nous benga bongo, eza au moment où nous discussion boye pina eza yo benga na téléphone et ne mais téléphone ouvert donc mouta za na droit benga. Mais ozo finga mo. Yé à lobby donc à Tomboki. Aza au moment ba tubaza na kanda mboka, ba tubaza ko do kande za mboka. Au moment où atoza na kanda mboka ko finga acteur politique. Ya on a FC qui était aux attaques ba question na respect. Atoza na kanda mboka ndé ko finga acteur politique pour éviter obi famille ya outité. Ozo comprendre Félix président Félix na famille pambala te. Ozo comprendre président Félix azali te ko muto akoli na souffrance. Vous comprenez? Yo mo bibe kol ya tangi na bato ya kotoyi na bato ya fandi. Président Félix a un passeport belge. Soit un passeport belge mais ane na sa bimisa ngo kala. Ana mukanda 5 ans. Ozo comprendre azar résident. Ana mukanda soit na passeport belge mais ane na sa bimisa ngo kala ke na ngoto. Pour y d'abord na mutuna za na souci ya mboka. Mon président Félix a compté IDPS à l'âge de 18 ans. Vous comprenez? À compté IDPS à l'âge de 18 ans. Lelo azana 55 ans. Moutabongo so yo sol baneke aibi politique. Vous comprenez?
c'est que enseignant et politique. Non, de façon que nous asima dans poste moko il y a politique, ata bourgmestre, ata nini rien. Donc aba nagamba mo président de la République. Mais ce qui nenga nabo ce qui asima poste de la commune IDPS. Les IDPS les lobbies sont touchés. Ezateka la muga na tongo ke bo la mugi Tshisekedi la tia que soit héritage na nation na kufi président Félix Akosala président IDPS. Non. Ils ont peuple ndé mutelinge bilimo bomo na ndé peuple azolanda ite ndenga zo bimisa peuple na après ça bango mbongo bato su bazolo bake ezali tu royaume parce que bato bazalaki ona ba ya kala bazawana bapona bango te mbala moko kaka bazui mwana ya papa Tshisekedi batie na place ya bato bazalaki déjà wana moni ba débat na totika koloba ba de ya royaume te po ba bouche les pères ya zo pouvoir les États-Unis total rande muto azana besoin de terrain ou azana souci ya mboka na biso ozo ko azana souci na biso za pona teke mutu azali pona mwana Tshisekedi azali président il ko remplacer te tozo l'intérêt tozo la ndenge nini azo vivre la vie sociale na bato po ye ebi ko vana na bato tanga pona ke na rassemblement et c'est ve chichum tatika atinda ke ba pona ozo comprendre botika mutu soki lelo soki zaki mais Guy Michaud bato bazana droit ya kobenga ba question bato bazana droit ya reposer ba question et puis en plus ozali la bouche autorisée de Félix ne tozui Félix Tshisekedi a été présent yo ndenge ozali il faut ba tuna yo mutu azana droit rotuna poser ba question moko ya bien kokoza ba question mensonge te président Félix a un passeport belge bana président belge président Félix a résident. Mais il y a Katumbi et Bimaïka, Bimaïka, Botoye, Bagité. Au moins, il y a Matagavion, Mikolonio, soit Zalaki, à Matagavion, aéroport en Chine. Soit Zaki Belge, mais si va dénoncer un mot bandakala. Vous comprenez? À sa Belgité, à sa Congolais. Au moins, il y a tout comme ça, tout benga, appel Maurice à la bière pour la Tobong Samboka. Tout benga, appel maçon JT, où il y a critiqué Makamoriza à l'Okuta, où il y a Salamana côté. Ok, donc tous les moutons sont en ligne. Donc, excusez moi parce qu'on parlait de la comment on a c'est trop bon, mais que le bamakas. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, papa. Comment on a nos obéis à Monsieur Diaz, na Paris, hein? Ah, na Paris. Oui. Guy Michaud Zokayo. Bon, il y a des gens qui ont des places pour s'autoriser. Là, dans la question concernant Félix, concernant l'UDPS, concernant quoi? Mais dans la question moko ya butuna ye o eza ko préoccuper biso ngai na yo César parce que to chodo ton pelelaki qu'est-ce qu'il pense de la transition sans Kabila bango bata IDPS jusqu'à présent nan ba se prononcer dans les camarades tozolanda Martin Fayou bakena ba conférence des États-Unis ils sont déjà convaincus tozolanda ba homme politique belé ba syndicat de boulot il y a beaucoup de gens politiques on a déjà convoqué la transition sans Kabila pour préparer l'élection de son très bien à la personne il y a Moussengo comme superviseur pendant 2 ans ou 3 ans ou 6 mois pour le bâtiment surtout à faire l'élection de Konier à Tobulamboka parce que sont total de bien le lot pour pas que les Kendele faut que les femmes et puis c'est pas la peine il y a pour dire machine à voter déjà dans un pays dans un vrai pays, vrai pays démocratique. Dans la machine, on a déjà fichier déjà. Faux fichier de 16 000, 10 000 fichiers déjà pour la carte. Dans un vrai pays démocratique, la machine, on a fait déjà écarté. Il faut déjà écarter, interdit. Donc on a pas à voir, l'élection, c'est la partie de mêlée. L'élection, c'est la partie de Corbeil-Son. Avec l'ancien Premier ministre français, comment il s'appelle encore l'espagnol. Oui. L'élection avec Manuel Valls. Soupçon à faute, seulement il y a 2 soupçons à faute quand il y a pas de bulletin. L'élection a été annulée. Mais Bissot n'a pas fait dans la Bissot. Par exemple, quand on a quelques machines à voter, 10 000 fichiers, des faux fichiers sont en prête. Dans le matin, on va dire sur le fichier, et puis, donc, les élections, avec machine à voter. Ok. À quoi répondre, à quoi répondre. Oui. Qu'est-ce qu'il pense avec la transition sans Kabila, donc il y a de l'observe comme administrateur pendant 2 ans. On a reçu tout, il y a même les
Ok. Ok, to libérer ligne. Azo répondre. Diaz. Ok. Ok, merci. Hein, merci. Aucune réponse. Non. Donc, M. Diaz, Azan à Paris, à lobby, aux pensées Nini, na Makambo, il y a transition sans Kabila. Alors pour la pensée dans la transition sans Kabila, et vous allez bien, pour tout ça, l'élection, que le peuple a voté, pour Moutou Oya Lingi. Vous comprenez? Pour Kabila, la machine a voté, tout est allé d'être truqué. Pour Kabila, ce qui a sali l'époque où il a fait l'élection, Moutou a voté la biso pour des élections, Kabila, ça, les boutons a toujours un problème. En 2006, à cette élection, Moutou a gagné Mbemba. En 2011, à cette élection, Moutou a gagné président Tshisekedi. Alors, on est tous à voter qui la transition sans Kabila. Pourtant, au moniteur, on va président transition, tu organiser l'élection, peuple à la cirque, qui a dit que tu voté Papa César Ngadi. Papa César Ngadi. Soit tu voté Kingandi. Vous comprenez? Et ça l'a dit Ndengewana. Et ça l'a dit que toujours, Monique Kabila, Aza Moutoumoko, Aza penana, Aza honnêteté. Aza honnête, Aza na parole. Kabila yaka te pour construire RDC. Na 17 ans, Kabila yaka pour détruire RDC. Vous comprenez? Pour diviser RDC. Vous comprenez? Les noms à 17 ans, Kabila Sali, nous sommes allés payer les chèques qui nous montrent dans le domaine de l'Union. Vous comprenez? Il y a une transition sans Kabila. Tout ça, l'élection, il y a très bien, il y a gagné, à gagner. Vous comprenez? Oui, Guy Michaud, d'auto profiter. Donc, le lot de l'Union, Moutou a comme président, mais président Félix Tshisekedi, il a connu au faire pousser Batou, les sous bazan na doute, pour naneti les lots balobi que non, Félix Tshisekedi candidat na biso. Il y a opposition, pour nier. Et là, on a le bateau, pour vraiment courage, il y a soutenir Félix Tshisekedi. Bon, mon ingaï, sabato, pour attendre na kutana na ye. Au monde tout d'abord, tu vas na poto pétro. Vous comprenez? Tant na kutana ne lo na lo na sepela na ye des d'abord vie sociale. Au monde ko solo la na batu boya, ko solo la, au monde ko solo la na batu yo mo ebi biso neto ebi. Vous comprenez? Lo na sepela ne ko solo la. Bien. D'abord, à ça social. Vous comprenez? La preuve est que même maman est tout le temps maman Martha Nobenge à Pierre. Vous comprenez? Ah, Babenga Pierre. Donc, poisson là bien. Ça boboto, ça boboto. Vous ça trop boboto. Et là, au monté, Makamutu a participé. Donc, Batou va soutenir Félix Tshisekedi parce que ça n'a nous boboto. Ça pour bobo, moi na nzoto to tia ça boboto, ça te que muto ça le koso mbongo. Moi na ba tentation tout ba tenter. Tout à l'heure mais soit c'est le koso, soit linga ki mboka na été. Vous comprenez? Alien ko tia pour bato tellement. On a yé sur le côté, hein, na bi ba campagne tout bato ba betaye. Ou gagna comme premier ministre, ou aller boyer, ou à sali boyer, ou ti suka ke azwina eloko wana te. Vous comprenez ba PC. Il y a on a lingi bato ba PC chance. Au moins, il faut que ça qui moutou mokaza le koso, mais à coquille, on a divisé IDPS, on a pensé IDPS. Mais talandenga vandi si IDPS, talandenga IDPS vandi le lonier. Partout ce qui est IDPS, c'est ça qu'on bunde. Na nenge moko na Kinshasa ko sakanati. Partout le est stable, au sali congrès stabilité le roi IDPS c'est ça. Vous comprenez? Alors on est dans on a tout PC chance. Pour ça moutou moko soki le lot tient na mboka na biso et ça la moko kende liboso. D'abord, avant de trop namiki. Ayebi pe poto, azape mo na poto. Donc, tomona nania wana ilunga vanda na poto belé. Azoa poste kuna a changé. Donc, mais to yo lobika muta poto. On a passé exemple. Après ça, fait ça va la Kinshasa. Na bien yebi Kinshasa na poto. Vous comprenez? Ilunga ça yo mo belinga sena fanteria. Obi ilunga déjà bien. Yo ngala ko prendre ilunga te. Vous comprenez? Donc pour dire que aventurer peut me souper bazar na poto. Oui, aventurer ba tout bazar na bon bato bazo bomalelo Kinshasa pena bien ba uta poto. Vous comprenez? Ba uta poto ba bato bazo bomalelo Kinshasa so landi mende za ina poto chez Kitunga vanda na poto tout la ba mina kuso ba tout ba ina poto. Vous comprenez? Ba ta poto mnande bazo boma. Vous comprenez? Papi Tamba, Zakari, Bavana na poto, Francis Kalo, Bavana na poto. Vous comprenez?
Donc Félix a aussi l'exception. Donc on va na poto mais il est à Zaboboto. Azana yaza omoni tala nenga fandisi IDPS. So azale tala. Yo so mona mutu papa kufi pa président na kufi IDPS vandi lelo IDPS mutalongwa su pamba terre tozwe ba ki ozo comprendre. Alors neto ça boye tout pesa chasse papa c'est ça. To resepela makasi na mboka wana. On comprend pas hier moni président Félix azana idéologie pena vechichi. Na bulo pena vechichi tika yem tazana idéologie wana. Vous comprenez, donc na IDPS mutazana idéologie wana mais idéologie a papa Tshisekedi idéologie pena mutatika la pena po ya kotango na 18 ans. Vous comprenez, abana IDPS mbala moko te ba nommer président te abana na cellule. On comprend de Kongola bosana. On comprend abana yebi IDPS malam lelo tozo ba jeune bazoya lelo IDPS ko yamba ba jeune soko landi bien lelo ba jeune bazoya ba petit ba 28 ans ba 35 ba 30 ans ba 27 ans on comprend alors ba 35 ans bango bazui de la relève po biso bato ba leki ba 60 belé nenga ici to diriger tout muté comme d'actif on comprend pour ba petit na de ba comme na force mususu ya ko diriger pour bango muté zana bien. Ok, donc au Monipe Sipi Oumande, les grands producteurs Sipi Oumande, Azalina Bisso, Germain Makobo, donc Jordis Makono, donc Natacha Mwamba Batubazo Landabiso. Donc Guy Michon Amoni, donc Topé Mamuketo, Kanan Nzembo, il y a Olivier Chimanga, Tolembi, donc Kanambe, il faut Akende, Olivier Chimanga, Boebi Kazali, artiste, musicien engagé, il est comme nous, na Olivier quand même à Bundelamboka, musicien. Olivier Penana na souci ya ndekonanga wana na boulot ayebi mais le so Congo aye po solution atangi pena guitare lokolo Olivier azate na Congo na sepelaka na effort pena place azali bon week-end aye quoi na famille na. Ok, donc namoni avant na tchanzembo namoni mutuna mokezali na répéter bato bazolanda biso balingi babenga bango moko bokoma pe mingite bobenga na 01 64 38 54 68 01 64 38 54 68 soki bomoni neti ozoko kokota te boko benga pe na numéro na ngai na 07 53 36 38 09 07 53 36 38 09 ezana ba WhatsApp ezana ba makamunyo surtout na kati mais ndeko benga il faut benga na fixe na moni Gilbert Mwako akomi bon voilà botika côté ka Félix na ndenge ya mabe na trop pressé bozwa calme pe campagne ya moi na mboka était comme bien pas de jalelo mais beaucoup de réalisme et kozala biso tout bien merci ogendenga lobby alobi moto penza totika aux apprécié Félix ate kamazali donc candidat ya bana ya mwana mboka donc na moni sous tendance teka komi kozala na ye elingi koloba teke oza membre ya idéologie na ye donc alobi kozala na Félix elexite ke ozali membre ya idéologie na ye donc toyokana na moni Jimmy Mukelenge pe boyebi kaza grand producteur producteur au penza solo ya bamboka na biso o ba bengisa ba produisa ba luambo ba tabulei donc ba producteur au penza musala Jimmy Mukelenge donc dernièrement sala ki azui idéologie moko bien ya ko yembela ya ko rendre hommage na moto soki na kufite asala ki Joski Kambukuta boyebi ke vraiment Jimmy Mukelenge aza producteur munene apesi biso mbote bonjour ngadi je te suis en live. Merci de nous donner tes news du pays. Bon week-end à toi. Bon week-end à toi aussi, Jimmy Mukelenge. Mes compliments à madame, votre épouse. Topé mana nous nanenga na moni gimisho yosugi bazo tuna ba question moko boye ezo ça n'était que bien te de pour na président Félix de Tshisekedi na moni mbetaka yo. Non, il faut eza démocratie papa Tshisekedi ala kisa biso démocratie ya ngonde ti akena lilita aloba na biso démocratie donc mututu azana droit à tuna ba question à critiquer président Félix Tshisekedi omoni ko critiquer président Félix na boya ngote omoni critique biso eza bien
Vous comprenez? Pour ceux qui ont commencé à représenter, il y a danger non. Bah critique tout royeba, mais ça m'a sauté. Donc yo mo ndeko za na penza pe soli kambeza bienté, o le représent Félix. Par exemple, nini so le bela ebo vandi boye, nini de jeux so le bela tombo vandi boye. Ah mais so le bela ibale. Ah d'accord. Au tout nous bi présent bona bobo. Après il peut répondre. Pour répondre de quoi? Ah ok. C'est ça qui bonne ça bonne. Toza mutu. Ozo komne na ba mina samu. Ayo kakazate. Tozo ba ndete ke critique musu to lingi yango. Mais mutu so boy critique za nyama. To lingi neza ba critique à mensongité. Ozo comprendre. Net tout à l'heure ndeko na zo ndeko na maman ndeko mo sabengi o président Félix Azalagana passeport belge. Azai mobile wa benga na mobile. O président Félix. Mais ce qui est sur Azana ba preuve. Wala msu ya yebi. Mais na lobi ndenge yobi aner ndenge za ba ngaba bimisate na moto azo cha bango aner nga bomba e. Ozo comprendre na moto azo cha bango aner nga bimisate. Talaka ndinga célèbre na makama mamolangi wana. Muta passeport belge. Au moins vous le savez que tout le temps à salaire mamboni ba aza belge ba misi balamo. Ok, na moni pe JC Diboko, donc il est vraiment témoin ma solo. Ayebi donc club tout le monde est d'accord. Après c'est biso mbote, mais César nga dit merci vraiment aux ici émission en direct. Donc tous allez à kaka pour na repanza sango donc Guy Michaud yo aux amatata mingi Guy Michaud donc yo Félix Kagazo pouvoir tout le monde a peut battre belé, bazui pouvoir magambo changer tout retard kaka l'avenir nous dira la vérité. Tout le monde y peut Léon Diomi à côté Toyokana nous Tolembi il y a Olivier Chimanga donc Batou Balingo Benga Biso tozali en direct donc sur la MNG radio émission rendez-vous avec le patriote Lelo Tozoro Yamba Azana Biso en direct Guy Michaud Wanzo la bouche autorisée il y a Félix Tshisekedi je pense que tout le monde est d'accord Bobenga donc na 01 64 38 54 68 ou bien na 07 53 36 38 08 Toyo Kananu Olivier Chimanga Oya Yepsi Biso Keto Lembi Kanambe Wana Kabila il faut kende vraiment il faut kende. Avec Sepela TV, besoin que tu aies ma banyongo exaté. Pour pas la biso nyongo ezalaté. Ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an non foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Comme tu sais maman, comme tu sais papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non et je te dis on va na andako Europa Bilinga Sepela TV. Donc de retour to écourté comme moi loyembo oyo ya kitoko ya Olivier Chimanga Chimangologie po to zwa mutuna na moni ndeko na biso wazabanga azongi lisusu. Allô? Oui, rebonjour. Mais sur Azabanga tunara moko otuni moko à répondre otuni moko parce que ebele mbala moko lem sous tozo bosana. OK bon, c'est que je Félix azali solution pour la Congolais, biso pour la Congo uni. Donald Trump azali bénédiction pour la Congo. Merci. OK donc Guy Michaud Wanzo moni eza la bouche autorisée eza passe ezali mukumba donc balobi que ceux qui m'battent bazotuna parce que yo zali mutozalana Félix la bouche autorisée c'est pas n'importe qui donc balobi est-ce que président Félix Tshisekedi azali vraiment espoir pour na Congo penza ou kaka alobi Trump l'aime sous donc
États-Unis. Alors, est-ce que yo penza ozo mona ke solution Congo et wita na Félix Tshisekedi? Mais si on a répété tout, on a répété. Mon président Félix a banni l'IDPS à l'âge de 18 ans. Mon IDPS est parti en opposition. Ça fait 36 ans que nous sommes en opposition. C'est que l'objectif n'a pas été pour Congo changer. Vous comprenez? Ayebi ke soki na ke na kei na soki na zo pouvoir il faut na chanter makambe belo eza na Congo pour lelo tozo ba biso vie idéologie vie atiki na biso le peuple d'abord ozo comprendre souci na biso ezali peuple à la bien ndé toza na poto wa social les abopito ba classe ba nini ba classe ya bana mambo tout vous comprenez eza souci moko ezala bongo mais soki eza bongo te c'est pas eza bien te ndé tozali bo présence na souci wana azana idée aibi ke IDPS soki lelo ezui pouvoir et ko sala nini et ko sate IDPS to ko sa neto ko ba ko sa biso ba 5 chantier to mone tonga mate ozo comprendre to mone ba fasi kalo ba benga 5 chantier zo tonga ma boye et sala meloko moko te ozo comprendre neto za bo IDPS to za na souci to zwa to changer mboka na to ba to boko sepela. Au monde tout ça partout tout tika ko piquer na communauté internationale pour le communauté internationale bazo tchabi so poids pour les tout ça politique dans mboka na biso so total bien to ko zongo na retard vous comprenez lelo mais so to tika na ko lokwa communauté internationale ngwa komi ko tala biso po kala ezaki kongola ta kufi wa peta salini ni balobela makambo warate président kongo ta salini opposant comme lelo bazolobela opposant lelo comment l'exaper opposant na ba télé international ezo sala biso kamebia pour to mo ke to mo ke na libération moi muke ya mboka na biso papa to luka to sangana to zala ezala malamu ozo comprendre tuna ba question moko ke o encourager ka mutu. Vous comprenez? Et à lobby, est-ce que nous avons répondu Félix, donc Azali, espoir à Congo? Oui, espoir à Congo. D'accord, nous avons dit à Pape Pablito, à côté, bienvenue Manala, ou à sa collègue Nangaya Chik, Banda Bomwana, aux hommes Batutu Bazali, intéressé na makambambo ka Gilbert Mwako, o Natangaki, a commis sous bon, Tomoni Bamasta, tout Bakoti Kop, Maye le Kaka, ensuite, Tokokende, Namaboko ya Nani. Donc, Tozana choix Bebo, mais la priorité c'est la qualité. Donc nganazo na sengana Gilbert Mwako kota penza opposé ba question dans la téléphone parce que uzolo bana ba sous-entendu na banini donc Guy Michaud albi ba masa ba koti cop donc il a évité quoi. Donc allô donc mutumo dans la téléphone. Allô. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oh, JC Diboko, donc JC Diboko, Lengatro, Gare du Nord, donc tout le monde est d'accord. Guy Michel Zolokayo, Azali, Lelona Bissor. Ok, ouais, là, juste poser la question à Maï Moko et Daliboui. Johnny Ndongala a servi qui n'a posé une question et Johnny Ndongala a servi qui n'a parti des peines. Mais tout le monde a, depuis Makangaï, tout le monde n'a jamais failli. Il dépêche à réclamer la libération d'ailleurs en parlant jamais sur lui. Et Lilo, tout le monde Félix a commis président à IDPS, jamais ils ont parlé sur lui. Alors, selon son années dû, peut-être il y a pas mal de l'eau qui sont dans la salle qui peut-être est un autre, et de la papa qui se voit. Parce qu'on ne comprend pas, parce que quelqu'un qui a servi la partie, et le lot va cangailler, et puis va le bélaïter. Donc, juste une question à mettre là, ouais. Ok, merci JC Diboko. JC Diboko, il y a une question pertinente, n'a calme parce que il y a penza zolo na calme, na kasi ki Michel Landi hein. Ouais, na ndi question na bon. Omoni ka domino nga biso to ba combattre belé ba kanga kuna, ba combattre IDPS ba kanga kuna. So alobi ke na mona te za c'est mas. Omoni on kamuza maso président Félix combien de fois a qui ba visite na Makala. Alobi ke so président Félix a qui Makala. Ils ont l'autorisation à caméra contactée. Vous avez bien caméra contactée. Ah, donc soit qui autant caméra contactée. Ah, d'accord. Alors on est tous à caméra contactée. Tout le monde est présent Félix Salim, tout le monde a sali les camps. Alors il y a des médias qui ont panaté. Dieu me place hier à Zali. Dieu me nomme la place hier à Zali. Que président Félix a un souci naï. À Kenda Kota est en prison. À ce Kenda Kota peut combattre belé. Vazaï mon côté. Tout ça peut-être sur la Jeko Beya Bakanga Bango. Bate belé Bakanga tout. Mais ils ont des années président Félix a na makambo ala teke a négligé mutu baneni. Non. Vous comprenez?
aza motema oyo ayebi ki aza motema bo papa aza responsable ayebi ke bande kone ba na prison toza vivre na pays moko eza dictature mukolo to moto wana ndako kende to luka to bimisa bande kona biso toza na bango ensemble toujours na lito ya combat oyo bato toujours bien ozo comprendre. Ok, donc Guy Michel en profité, tu veux dire que ndenge climat politique ezalaki donc deux têtes d'affiche Katumbi, Félix Tshisekedi, Katumbi a eu un problème, Félix Tshisekedi n'a pas comment il a pas position de le baranandenge nini, siko sorti il y a bien pas tant à bimi wana siko yo zalaki aux bouche autorisée il y a Félix Tshisekedi et Salinini na côté il y a IDPS donc quand même ben bazali poids lourd moi ma casse parce que il y a biko simba pe minduki donc bino na IDPS jamais bo simba minduki yo tang bimi siko et pesi bino ndenge ni kuni bon moni mutu so bimi na boloko to ba sepelaka malheur na été ba sepelaka toujours bonheur vous comprenez eza bien ndenge mbemba bimaki ça peut bien ce qui le mbemba bimi ndenga bimi ça peut biso bien à une opposition so une opposition a fongoli motema penda et ça la bien au monde qui est en opposition za soudé tous na ba peto au monde peut tous ba parti moko ya ba poids lourd tango ya koya ozo comprendre ko di bon na ebi que moni première sortie de la prison mutu to ya mbaka ya embrassa kai vous comprenez total a topé ça temps à temps vous comprenez to yiba o nini ko le kameto encourager qui aye na motema malamu basangana nandeko na ye basaba to luka libération na basangana bazebele asangana ye asangana ndena na Félix Tshisekedi basangana boposa tout d'accord Katumbi bambe olobi asangana nandeko na ye olobi ka moko ok na ba président Félix na ba Martin Fayulu ozo comprendre basangana poke Congo libération Kabila kende to luka libération no Kabila ke mo so Kabila kei e ko sala biso malamu on comprend nasi place ya zamu tout ko sepela pas à mona Congo tu neni mito sepela te ko président Bemba abimi to boîte non et ça que c'est un mutu nyoslo pour ko kutana na biso pour monter que sani toujours ma opposition et je ka makasi ya politique a Congo comme ma fort ya ko to lini unité ba opposant tout basangana tout kandeni to bengana kana mena pouvoir. Ok, donc le long de Tolo Babo, le lot les 30 juin, président Félix Tshisekedi Azawa. Anakin, asalaki tourner atambola ke belé ndenga zo tambola belé wana ezapona nini azo tambola atambola ke belé wa atokoye ba quand même ataba makamuni na ko sala moni ne tozabo aketambola pona ba contact diplomatique ozo comprendre ezapona makamba zo bunda mundi ozo bunda ka pona makambo ndenge kanda mazana pouvoir ozo ndenge pays za na crise pays na pasi et na souffrance azo bunda ka zo ka libération yango aza ko beta ba porte partout pour que aluka libération mboka do bazon dimela ndenge ba porte na zo beta moni ande to sabo ezalo kwa ngana na ko ya pe papa César to solo na yo mais so ndimi tamso baluko jino mutu mususu ozo comprendre mais tozo ko yebi na bazo china en espoir ozo comprendre bi aza honnête ozo comprendre hier avant président Félix aza mutu wa logique aza honnête na makana ba parole oyo promettre aza toujours sincère. Mais yo yebi ke ndé tozali a Kanambe a kolongwa ka boité donc Kanambe il faut ba longolé na force est-ce que président Félix Tshisekedi na makamunyo stuana aza na mutu moni Kanambe to tika ko pesa ke Kanambe aza na force Kanambe na force. Si mais azali no pouvoir azolongwa te aza na minduki aza na mbongo Kanambe aza na basodomo buta zai na moto. Vous comprenez, les soldats quand même une expérience ne soldats Mobutu bazai na ngote. Vous comprenez, o wana bazana bango batente. Au moni pe Mobutu azaki ta Mobutu ina pouvoir peuple mususu azai pe singa Mobutu to bosana te. Mais ye peuple lelo au moni souffrance oza lelo na Congo Mobutu atika ngoto boité. Vous comprenez, souffrance eza makasi ya makasi. Mutazo sanga même azoko azo bandeni na osomba li pana tongote. Vous comprenez. Alors ni pesa facile pour mutadami. Mais ndé mutazo mona ko ndeni na kozo tama ya komela. Mai peut comme difficile et par le temps Mobutu ça ina mai to manomo na ngolo côté courant to manomo na ngolo côté mais lelo ne mutu na kuzote aza pona kolongola Kabila ezakaka opposition evandi ba yokani ba komi na liloba moko Kabila okende na ye ana force te peuple lingi Kabila te vous comprenez alors botika makambo azana ni loko azana ni loko te soki lelo opposition komi na liloba moko ba yokani et que ça la bien peuple Kabila ko bima mbango ko zonga place utana Rwanda
Mais na Félix, c'est sûr, parce que vous avez la bouche autorisée. Rapatriement encore, il y a papa, Tokaki, papa Tshisekedi, corps Ezali, Kozonga, mais tout d'un coup, Tozoka lui sous-souté. Mais avant de répondre, allô? Allô? Oui, bonjour. Au lieu qu'on se présente, Yokombono Nani? Nani? Oui, ok, à chanter. Vous avez une question autour de Guimicho? Ok, merci à vous répondre aux questions. Il y a des connaissances à Bengi, à Lobby, Mutumoko Moko, hein? Position na ezali ndenge nini pona yo Jean-Pierre Azawapi, Nani Azawapi, Katumbi Azawapi pona ko départager bango yo ko mutuna moko moko. Position na bango ezali nini siko entre bango na bango. Papa, mambo Jean-Pierre Autobima, ngazamte merci. Nariba mambo ya magana ko ba makam idée Jean-Pierre même ça na ngote. Vous comprenez? Makambo Katumbi ngana mutakatumbi te na weba mambo Katumbi te. Il faut tout nanga mamba président Félix. Vous comprenez? Ah donc il y a bato mususu. Ezaka pona mboka, intega mboka na biso. Tamba ko sangana, ezaka po resala. Mais lelo na koyeba ndako bateki Jean-Pierre Mbemba lingi boye, Katumbi lingi boye, Martin Fayulu lingi boye na yebite. Na koto ya kabango te. Mais na yebike baza ba acteur politique ya mboka na biso, yango na lingi nde naza boye, naza na besoin ya ndenge tozabo ezana biso soki lelo ba posa basangani et osala biso très bien. OK, donc tozwa mutu asuka pour to komi na 26 4 minutes parce que oyebi ke Coupe du Monde des Asima na biso à radio en direct kuna na Moscou. Allô? Ah, ekataki hein? Azoka donc Azoka aussi réponse Azopesa. OK, merci. Alors, mais réponse il faut l'andabiso tant on peut sa réponse à Rolandabiso nani donc si tu commis vers la fin donc Game Shobi qui tout ça donc Nasima Coupe du Monde donc to commis na suka siko émission message ni nos alina yango na bana mboka nyoso tu bazali kolanda biso na mokili mobimbaye en particulier na bana IDPS na pona président Félix Tshisekedi nous appelle ça que message moko ya opesa biso lelo. Bon message on a opesa na bana mboko bazolanda pona biso tozolanda bato toza bato président Félix toza bana mboka to pesa ka confiance oyo ne toza to pesa confiance na ba encouragement na ndenga zo kumbela biso na ndenge banda vertiki biso et to muto kokisa toujours que na une année demi banda via confi aujourd'hui mon bozo mona musala sali pona parti IDPS to pesa confiance na ba encouragement pour que mukambo kende liboso ezala bien pona na question na tuna pona papa Tshisekedi corps na fallait zonga ti siko to zo sauter moni corps ya batu ya majorité ba ki na tricage vous comprenez ba ki pona corps ba saki na chantage qui ba pe so corps elingi koya vous comprenez so corps elingi koya donc ça y tricage donc te ba ki temps ba so mo te temps ba bandi ko ba proposer président Félix pour poste ya premier ministre. Non, on est allé kala, mais Mikolo Wito les gars. Il y a suka suso. Bango banda olanda na sima.
Ah, donc il y a Souko Souba proposé tant que ça. Ah, d'accord. Donc tu le lot, Bazo Landeka pour proposer. Oh. Ah bon? Il faut balandake pamba pour na poste. Il y a la boya catégoriquement limite sous poste. Donc on a sur ba bloqué sous ma corps. Bloqué bazo réseau Calais Valuba que ceux qui corps wane komi na Kinshasa ezali départ ya Kabila. Vous comprenez? Pour Moutaza. Ils ont un blocage. Ils ont un blocage. Je suppose. Ah, ok. Numéro 1, il y a service de sécurité, il y a Congo, ça Calef. Ayebisa Kabila, qui sont encore one zongi lelo, ils ont départ na yo. Pour qu'on diriger 3 millions de Congolais au Barobima Mukolo anate. Vous comprenez? Alors on dit tout ça wana, yango tout ça que le ko la pe mamango comme na suka, toujours bunda po Kabila qui n'apporte à bimanae, corps et goya nango corps ils toujours dans mort. Maman Marti Pasaka na se avandika pour mbali. Ok, donc na monito sukisi mais to ça mutasuka na ebite soki Gilbert wana moi comme ta kota ki. Allô? Oui, wazabanga tokomi na suka. Donc mutuna ka mbango mbango to 6e émission. Ok, d'accord. Azo répondre à l'obi yotango sur la rana président Félix Tshisekedi à l'oba Congo ezani ni yako beba ou bien en voie de développement ou bien Congo est bien. Non oui mais attends est-ce que Congo est bien? Ozo comprendre taille monde. Ok mais à l'obi donc président pas le barandengwa. Oui mais Congo ça ma bête. Ozo comprendre taille mais aéroport à Pamba soko kiti na avion utali aéroport à Congo bando lela. Ozo comprendre. Ozo magina na mboka mabe. Vous comprenez mboka neza mabe. Non ok, donc Nagasi Guimicho Tokomi Nasuka parce que Batu Ebele, Bazozi la Coupe du Monde, à peine à radio, Barosa en direct, la Coupe du Monde, Nakansi Guimicho Tokomo, Nanaka na rentré, Makambezale Belé, et s'ilité, donc merci Nandengo. On dit ma invitation à chaque fois ceux qui sont Bengio Oyaka pour défendre parti nayo IDPS et puis président nayo Félix Tshisekedi. Donc merci une fois de plus na présence nayo et puis on dit ma invitation à biso. Bon merci minga papa César na kopesaka que merci à trop na grand frère na ngai yaki mo d'invita nazo senga pe na ba grand guérison pour na Harlem on comprend alors na soki bongo bani. Ok, donc c'est ainsi que s'achève cette émission. Rendez-vous avec le Patriote. Nous allons nous retrouver samedi prochain. Donc samedi prochain, Tokozala Awa, Tokozongi Sasuku, méthode Moulenda, Akozonga, puis samedi, Oyekolanda Wana, Adi Londolé, le célèbre beau-comédien journaliste, où va considérer ce que collabo, à Rosana, c'est les unes parce que c'est les unes à confirmer que yé Adi Londolé, à Royal Lobanami Swabatu, à l'Axake, Adi Londolé, Azali collabo. Adi Londola le billet, à la déontologie, donc Barosala on a un débat contradictoire, Binope Bokolanda Biso, donc samedi Goye Ezali, méthode Moulenda Owana Ezali, Adi Londolé face à Célésino. Donc merci de votre fidélité, bonne suite de programme Totiki Bino na Coupe du Monde sur MNG Radio. Salut et à samedi prochain. Original.